breaking news, et vous allez petit déjeuner à l'élo, parce que Basango Congo vraiment ezali couper ça se passe et comme au Sengeze Belé, na mona ki lelo tous à la concentrer na maramozo le Ghana Congo, vous allez bongo ko la sur la Sentinelle TV et mon lobel na bino ezali proverbe 30 lelo toujours que le la makambo ya mboka. Affaire massacre de miliciens Kamwena Sampu dans le Kasaï central. Vidéo musu sur YouTube bima bomoni yango et bima ki lobby lelo déjà mardi bima ki lobby lundi bomoni siko ke ba boma bana ya moins à 11 ans bazo beta bomba sasi na motu toujours par la même milice ya Kabila. Alors 3 membres du gouvernement viennent de s'exprimer en l'espace de 3 jours donnant 3 versions différentes. D'abord la même Mende qui qualifie la vidéo d'un montage grossier fait en Belgique par un opposant qui est en fuite. Ensuite, Chadari, ministre de l'Intérieur, qui a pince sans rire, parlait d'une scène filmée lors d'un exercice de simulation par les FARDC d'attaque antiterroriste et dont les opposants au régime s'en ont servi pour discréditer les gouvernements. Et enfin, M. Cheo Kitundu, ministre des Affaires étrangères, qui reconnaît un usage excessif de la force et fustige la formation de nos militaires. Les leçons à tirer ou la leçon à tirer dans cette contradiction sont nombreuses. La RDC n'est pas gouvernée et prise en otage par 2 aventuriers prédateurs et malfrats, des mafiosi. Alors, entre-temps, l'église vandalisée, il y a une vidéo de Willy Mishiki qui circule sur le net. Il a dit « J'ai d'ailleurs des jeunes prêts à incendier l'église catholique ». C'est-à-dire que la mort de Tshisekedi, la vandalisation de l'église et les massacres des Congolais partout prouvent à suffisance que la RDC est sous contrôle et entre les mains des criminels, parce que c'est dit jamais vu dans l'histoire de la guerre moderne, une armée régulière combat une armée ancestrale sans les armes. 16 ans du régime d'occupation de Kanambe, ça fait 20 ans, plus de 3 ans, ou les 4 ans de l'aventurier Kabila, son père adoptif, en complicité avec la MONUSCO. Les Rwandais massacrent les Congolais sans que personne n'ait dit mot. Plus de 18 millions de Congolais sont morts, victimes de la barbarie de Kanambe et de ses alliés occidentaux. Mais cette fois-ci, l'armée rwandaise établie en RDC sous la direction de l'occupant Kanambe et Ruberwa a connu un échec total. Comme le titre le dit, du jamais vu dans l'histoire de la guerre moderne, dont une armée régulière du régime d'occupation de Kanambe et Banamura, en complicité avec la MONUSCO et la communauté internationale, combattent sans succès contre l'armée ancestrale et contre les Congolais qui n'ont pas des armes et qui sont chrétiens. Sans les armes dirigées par des gens comme Kamwena Sampu, Banamura de Kanambe, accompagnés des soldats de la MONUSCO, ont décidé de tuer les enfants, tuer les Congolais, et cela au vu et au su de tout le monde. Le bilan de cet affrontement est plus de 60 jeunes Congolais tués. Hélas, la MONUSCO ne dit rien, la communauté internationale ne dit rien, et les Congolais de la diaspora aussi ne disent rien. Les Congolais de la diaspora ne disent rien, parce que les Kambo Oyo ndenge tolobaki, ceux qui Kabila azo bon ba Congolais, ceux qui Kabila azo maltraité ba Congolais, parce que tisiko yo na biso toza na diaspora, toni ko libérer mboka metoza unité, toni ko libérer mboka metozo sale loko monte. D'ailleurs c'est étonnant, ba massacre bo salami na monde entier ba lobeli yango ba chaîne union surtout à monde lobeli yango, mais na Congo na diaspora to réagir té à part quelques vidéos, marche zate
eloko moko eza te félicitations na bato nyonso tu bakomi et lisusu lobi lendi na tongo élève donc après avoir koboma bato na ville na zamba police ya Kabila eye ko boma lisusu kobeta masasi na balacrymogène kozokisa bagene ya moins ya 14 ans oyo bakendeki na école bakei bo bakekuta zoe na Kimbuta bateki école na bango. Alors bana wana babeti bango masasi. Kabila aidé par les mobutistes et utilise les collabos Sami Badibanga pour maltraiter, massacrer et tuer les Congolais. Normalement Sami Badibanga soka zalaki na respect na bomoto, il fallait démissionner parce que yoza premier ministre baki oboma na mboka na yo et général Kanyama azali Kanyama général baki ko massacrer na village na bino. En tout cas ezali pasi pour nous en batande wana. Washington demande une enquête. To lembi ba américain na bosenga ba enquête, to lembi ba européen na bosenga ba enquête, to lembi CPI na bosenga ba enquête, to za sous na tango ba sala ba enquête te, baza na ba preuve ba vidéo ezali Kabila azo sala épuration ethnique, il faut ba kangaye, ba juger. Pe lisusu to regretter comportement ya rassemblement na place oyo ole ba senga démission simple ya Kabila. Ba bimisa population libanda parce que Kabila azo faire marcher bango. Tala akutanaki na basango bayebi bien baki kopesa ye bakor o basinaki le 31 et na bakor et commis bien que rassemblement et ko présenter par rapport à IDPS et ko présenter candidat moko mais Kabila azo senga bango ba pesa ye 3 kombo et basango balobi loko moko te pire encore mokili mobimbe yebi rassemblement yebi que papa Etienne Tshisekedi avant à voyager azwaki déjà lettre akende ko pese pa basango po baye ba candidat nini mais Kabila azo imposé na basango que rassemblement et pour na successeur Tshisekedi mutuana nde a ko présenter 3 combos. Cela veut dire quoi? Kabila a boyi Félix Tshisekedi pe azo senga na rassemblement ba pona mutu asika oyo akokoma président pour a présenter combo. Alors nangonga oyo ba image comme claire makambo surtout monani que Kabila yemoko mutu a monté histoire et assassinat Tshisekedi pour a détruire rassemblement. La preuve tango Tshisekedi azaki en vie to tiko yoka KTBK Toto a déclaré te a lobate KTBK Toto azalaki ami personnel ya Kabila, ami fidèle azalaki kolanda ami fidèle à Tshisekedi, azalaki kolanda Tshisekedi partout, kolaksaye amitié na ye kakale Tshisekedi a koufi et d'ailleurs tout bazo soupçonné KTBK Toto parce que dernière personne à mon Tshisekedi il se pourrait que yem tageneki na poison, il se pourrait que yem tageneki tout cela reste à vérifier. En tout cas, ils allaient analyse nanga et KTBK Toto se distingue na kobima 3 fois na média a komi ko déconner malgré ba suspendre yé mais on a que Kabila a infiltré qui rassemblement to opposition pour alinga ki Tshisekedi a koufa ba kabola rassemblement affaibli ba on peut jouer sous sujet ce qu'il est là qui ça Pierre Lumbi a commis président rassemblement. Pierre Lumbi c'est pas n'importe qui. Pierre Lumbi azalaki bongo secrétaire azalaki bongo conseiller spécial en matière de secrétaire chef de l'État, c'est-à-dire Kabila abosala na kumoko na libanga moko deku, c'est-à-dire akoboma rassemblement pe akotia batunaye ya PPRD na ko diriger ba élection, c'est-à-dire a gagné procès naye, a gagné Paris naye, a bomi Tshisekedi a panzi rassemblement pe a récupérer rassemblement parce que Pierre Lumbi azali ami naye. Donc nangonga oyo tozo senga na bata rassemblement ba mama belé ba komeninga balobi bato rassemblement ba proposer Moutuloko la Franck Diongo a succédé na Tshisekedi na poste ya président rassemblement. Ce qui Franck Diongo te batia olenganko mais mutu auta na G7 te pour baza ba suspect. Wana ezali masolo ba mama bolobaki toyebi yango na lobi yango pesusu. Alors officiellement balkanisation ici et banda mais bazo koka ko annoncer yango te parce que na est ya Congo Congolais bazaka suku mingi te Rwandais koma d'ailleurs na vidéo moko oyo
ezo circuler eza même na ba Rwandais ba na poto bazo ke no senga nationalité comme ba ke senga passeport congolais pour bazonga na Congo pour bazuli bango mboka. Et tout cela ezali sous la bénédiction à Vatican. Vatican a complice, ONU a complice, MONUSCO a complice. Alors pourquoi Kabila a massacré na Congo, monde entier ba se terre? Pourquoi Kabila a massacré, a sur les leaks, il y a balancer même ba vidéo, a massacré ba jeune na ba maman. Alors ezali mawaming entre temps, et c'est ba Kabila a illégal, Sénat continue illégalité, Parlement a illégalité, bango tout bazana illégitimité. Alors baso continue à diriger mboka ndengeni. Donc ezali mawaming. Et c'est à partir il y a lobby to kota qui na régime spécial car présidence de la République continue à illégitimité, Parlement continue à illégitimité, Sénat continue à illégitimité, donc bavandi wana nanko. Donc ezali mawaming parce que régime constitutionnel et c'est cela qui à partir à l'élo na lobaki yango chaque minuit chaque Congolais fois la muka place ali abondela na losambo na ye alela kaka nzamba boma Kabila na bane 30 ti bane 70 batu basalaki ba réveil basenga moto ekita batu bamona moto batu basenga nzambe asekwisa banyama asekwisa banzete oyo ekufaki bamonaki batu basengaki réveil ekota na Angleterre bamonaki do souci ya Congolais nyonso place tu ozali na diaspora na Congo na wapi na chaque minuit la muka banda kosenga na nzambe kaka eloko moko nzambe bomela biso Kabila nzambe bomela biso Kabila tant to ba bomela biso Kabila na ba mende na ba uberwa na ba système na nyonso tu wana batu na nyonso tu na ba sami badi banga na basi na bango tu bana kati tolelela nzambe biso tozana ba kisite biso tokokendo latsa batu ba flèche te biso toyebi eloko moko soko lingo zo pouvoir na mboka ezali eloko mibale ou osali coup d'état aux minduki ou aucune négociation. Donc la négociation est aussi mbattée, tu reçois des minduki. Alors na moni ndeko moka sali ba déclaration dit comment yoza pasteur aux autres indikabato ba kendeko détruire ba église. Bon, problème ya lisiko yo entendement ya yonanga. Koye ba nzambe ya yonanga niveau ya connaissance ya nzambe ya yonanga. Lelo na koyesa bino kezana ba église ebele bo benga on église eza ba église te ezali ba o ba benga ngo ba église ya Diebal ezali bongo bato bakenda kosambela Diebal bato basambela ka Satan. Alors to komi na période ya Mont Carmel na Mont Carmel prophète Eli ayebisaki Akab na Jezabel basangisa ba prophète Astarte na ba prophète Baal bakende na Mont Carmel ba bonde la totala banani ba rozika. C'est-à-dire moi na nzamba solo azana droit à détruire hôtel nyonso tu ya Baal. L'église ebele bino ozobenga l'église ezaba hôtel à Baal. Alors hôtel à Baal il faut to bukango to détruire ngo ndenge Yesu asalaki ndenge ba apôtre basalaki ndenge ba prophète basalaki. Donc entendement na yo ya église na entendement na nga eza différent. Ce que toi tu appelles l'église, moi je les appelle les hôtels de Baal qui doivent être détruits. Vraie église en Zambé va détruire en côté. Mosali na nzamba solo batushaka ete ba faux serviteur na ba serviteur à Baal batumbaka bango ndenge Eli atumbaki bango kendo kotanga 1 roi 18 bandana 1 roi 18 1 roi 19 1 roi 20 okomona masolo nyonso tu eza na kati parce que makambo tu na lobaka pe nyonso na salaka ezali biblique tozali bongo na Sentinelle TV na tongo alelo tozo ke lobela makambo mboka tozo lobela pe masolo lokola breaking news pe lokola petit déjeuner sur masolo ya mboka na biso. Alors to tiko lobake na chaque minuit à partir de lelo lundi à dimanche Congolais lamuka bondela tika nzambe kanda na ekitani kolwa Kabila Ruberwa bango no ce système na bango mobimba ponkolo atinda esprit de mort terminator aboma bango tango to bandaki kolobake ne mwana nsemi azo jouer jeu ya Kabila botiaki tembe sikoyo ako frapper mukolo nini pepo na nini na kamwina sampu babomaki mukolo moko elelo oyo ekomi ba négocier na ye bakateli courant bakateli mai po abima ye azana ndako na ye bango bazo négocier ke ye abima et pourtant na kananga kamwina sampu bakendeki ba moko batake batindi ba soda boshabi ye moko ke en personne ko bomande ko na ye cousin na ye ya muluba
yango lelo boshab malédiction kotie musale bungi pe bomona calamité soka be liboma ta okufa. Pourquoi deux poids deux mesures? Pourquoi kamwina sampu babomi le même jour et ne mwanansemi batikiye bazo négocier na ye bakati courant bakati nyoso mais bazo kota na résidence na été tout ça sous bana mikete azali mutu na bango azo jouer chez na bango yango na bazo sala ye ba aventure wana pe bakosi ka limwe et pourtant limwe te azana ye na kati ndaku azolia azomela bakati mai libanda mena butu bazo kota ba bidon ya mai oyo bakari armée bazo ya nango alors bazo sakana pe bazo sekana. Kabila akoma kotinda ba criminel ba vandaliser ba église ba bureau ya ba parti bomona ki avant le 19 décembre 2016 ba tumbaki ba parti mais parti a Vital Kamerhe ba tumbaki yangote kaka yemo Kabila azana bana kuluna na ye atinda ka ba vandaliser ndenge moko pe atindi batu na ye ba ko vandaliser église catholique pour akosa ki bata IDPS batu basala yango mais en réalité bata IDPS batu basala yangote. Congolais to s'organiser biso moko biso ba na diaspora biso ba congolais toze la communauté internationale te toze la mutu o arouta likolo to arouta rapité to s'organiser biso moko to sala alliance to boma Kabila et ça devoir ya biso mo ba congolais to s'organiser toze la te o mundela ko ya soki ba ye malamu mais so ba yete ça fait 16 ans Kabila zo massacré. Nzamba sali ete ba vidéo to monango et bongo ba vidéo to monate et bongo ba force commune ba kunda ba baza vivant donc ngongango yo to s'organiser bandeko to luka to boma Kabila soki to bomi Kabila te mboka na biso ko kende ba parents na biso ba ko kende ba maman na biso ba ko kende bandeko na biso ba ko kende. Alors quand Mwina Nsambu akufa mais ba adepte na ye bazo réagir malgré bazo massacrer bango. Sikoyo batu oyo ya ne mwanansemi ba encercler chef na bino bino bovandika bo réagir te ba flèche na bino bozo betango te alors boza ba soda ndeni tozo mona batu aka Mwina Nsambu so bazo massacrer bango parce que chef na bango akufa bazo attaquer armée pe lisusu bomoni Kabila a détruire ba bâtiment administratif incendié na chidadi pona kokosa ke batuana batu bazo salango après ye aboma rassemblement soki boza ba complice te bo remettre en cause légitimité oyo kanambe azali poza criminel rassemblement na ngonga oyo faut bo remettre légitimité ya Kabila aza sous légitimité c'est un criminel et bo senga na communauté internationale balinga na face B ou bobi sa population tous va pouvoir na makasi tous a sous na likambo robonde la Kabila te. Alors ceux qui bino boza ba complicité on attend que bino bozwa population en marche boke de libérer mboka bobenga na Kabila parce que abomi ebele ba massacre à Sali azo bloqué mboka alingi même to que na élection te parce que depuis le 31 décembre ti lelo bo imaginer Alexis combien de jours lelo le 21 février, Alexis, combien de jours? Donc, Ezali Bongo. Les vidéos de la répression de l'armée de Kabila dans les Kasaï témoignent à qui nous avons fait. C'est un carnage perpétué par des mercenaires. Le nouveau président du RASOP doit donner le nom du premier ministre et Kabila attend cela. Jenini Oyo Basango Bazo jouer na Kabila. Et pourquoi balobeli lettre ya titité? Pourquoi bazaki na ba corps ba ebisi Kabila te ko bungi parce que ba corps ezolo bake ba représenter premier ministre moko mais ba représenter trois communautés. Donc Nzambe a soutenir Congo, Nzamba za na biso ezali mawa mingi. Ezali mawa mingi, ezali mawa mingi. Alors to féliciter Kabund na déclaration na salaire rassemblement et ko pesa trois communautés. Malgré Kabila azo ko retardé ba accord senko pe bazali ko aider Kabila na ko retardé ba masolo. Alors mission et vous allez accompli ce qui Pierre Lumbi ou azaki conseiller en matière de sécurité à Kabila a commis président il y a rassemblement. Donc biso ba congolais
totikala kaka na kolobaloba te, totikala kaka na kolela te, totikala kaka na kotalaka na gauche à droite te, mais ngongango congolais ba o basambela banganga na bato akisi to compter sur bino te po boya bato lukuta bozwi bakisi awa bolati babiteni ya rouge na mutu na masala soso babeti bino masasi lokwa basoso bobomisi bato totikali na bato basambelaka parce que biso toyebi ke nzambe tosambela aza nzambe solo aza nzambe azaka nsima liloba basali na ye to banda kobondela chaque minuit tosenga na nzambe terminator akita a détruire Kabila na batu na ye à part wana batu oyo baza na confiance na biso na ba groupe net biso na front pour la libération totale du Congo tozoko senga na batu ba rejoindre biso poto kende na option ya ko signer ba corps na batu bilamba makasi na batu mabende to kende ko déguerpir Kabila na minduki parce que Kabila ayaki na Masasi Kabila c'est un criminel Kabila n'est pas congolais Kabila a ko respecter ba corps te et Kabila a prêt à boma à tia poison à détruire mutunyo surtout oyo awa oyoba alongwa d'ailleurs boyoki batunaye basi babandi kolobela référendum c'est-à-dire bazole que Satan pour ba même biso na référendum lokola to stoye biango to la pongi ya ba bébé bomoni bien que bazo respecter corps ya papa na biso Tshisekedi mutu akufi na RTNC bazo le kabuna bofinga e kimbuta bakomo sala ba ventir et bien Tshisekedi comme esika litio pona PPRD bango bakufaka te likambute biso lokola tozwi likambo tozwa vraiment leçon tokangana tosangana poto bengana Tshisekedi to bengana Kabila na groupe na ya bato alors tozo senga na ba congolais ba o bakoko ya ko rejoindre biso numéro nanga ezali 0044 74 240 23 933 na bandeli 0044 74 240 23 933 ou benginga alors biso tozo senga bambongo batute tozo senga nano batuto sangana tozwa idéologie sima toyebelo oli tokosala soki mutu ana posa peut-être akoyede ba orphelin azala bienvenu pour toyeda ba orphelin soki mutu ana posa akoyede ministère azala bienvenu pour ministère économie internationale soki mutu ana posa ya kofutela biso YouTube ya kofutela biso boy ezala bienvenu mais pour la organisation ya Front pour la libération à Congo tozo senga mutu mbongo te mais tozo senga batu ba adhérer ba s'adhérer soki batu ba s'adhérer nde ba kozwa vision ba kozwa préparation nde siko toyeba ndenge ni tokosala pona kozwa minduki kobenga na Kabila message ya makasi e ali pona honorer Mwanda honorer Mwanda oyaka na ba video ozana bato ebele na monde que ozali père ya résistance siko ngonga o mokili mombezo zela yo obanda résistance yango résistance ya gisi kubamba libanga résistance la gisi kozwa minduki résistance la gisi ko affronter occupation toza susu na tina ya ba video na yote toza na tina to mona yo okiti na nzela okiti na Congo pour na opesa solution bo kritika mingi to komi na ngwa oyo ba élève nyonso ba professeur nyonso ba o bazali ba connaisseur ba sa l'expertise na bango pour na libération à Congo congolais l'air grave bazo boma biso bazo massacrer biso ezali génocide ganga partout yebisa ba voisin na yo yebisa parlement place yozali yebisa ba journaliste monde na place yozali na kosenga na batu oyo balekaka na ba TV5 na ba TF na banini balo ba vrai problème à Congo et ali occupation et Kabila yemoko azali criminel azana banda ba criminel oyo bazo déranger ko boma ko massacrer mboka donc tolingi tango bozo leka na TV mutu yo so leka na TV alo ba problème ya Congo ezali problème ya occupation tu as un problème politique tu as un problème avec l'élection mais tu as un problème d'occupation nzambe nanga a mon abino na récapitulation na web sabino to lobi 3 sujets tomoni ba to ya Senko ba kokuta na Kabila olie ba yebisa ye ke Tshisekedi apesa ki kombo batiki Kabila bazana accord na maboko me bazoluba
bazotika Kabila ndima alobaki azozela 3 kombo et pourtant il faut c'est la kombo moko. Et puis Tshisekedi asatika kombo. Deuxièmement, tomoni Kabila ko massacrer ba jeune sikoyo. Vidéo ebimaki ya ba papa ya ba mama sikoyo balakisi vidéo bazo massacrer ba jeune. Bana ya moins ya 14 ans, bana 11 ans, 9 ans, bazo boma bango na masasi. Congolais soki to agir te esili to kei to comme esclave libela. Peto senga kiete lokola Kabila azo défier nanzambe na ba Congolais, chaque Congolais na minuit nyonso atelema bondela asenga puissance ya nzambe kita et détruire Kabila na batu na ye. Breaking news, yeso zankolo. Awa na Sentinel TV, yeso zankolo. Bozali kolanda biso na Sentinel TV, tozo le kapé na Softkins, tozo le kapé na congoflash.com, awa na poto. Nzamba za na bino bonne journée. Yeso zankolo. Breaking news.